Voilà. Bah, fidèle abonné à Rose Bonbon officiel, tonton Kofak s'appelle Sibinombo Tebele. Voilà. Nous allons essayer de parler, tourner dans Robert Masolo par rapport à Makambo et la musique et Mbo Canabiso. Alors, pour nous, on a tout droit au beat, non le baboye. Ça dépend dans la claire mbalamoko. Pour le Robomba, exacté, les campeurs au Kenya, gauche à droite, exacté. Et tant que warrior de Fali Poupa, nous avons un déçu. D'abord, organisateur, il y a francophonie. Et deuxièmement, nous avons déçu, nous avons vraiment déçu et très choqué. Il y a un modèle où le grand frère Nabiso Ferrego s'est comporté dans Makambo. Nous avons le baboye vite fait pour nous remettre dans la mingité. Nous avons le baboye. Grand frère Nabiso Ferrego là, moutou mon côté. Moutou mon côté, parce qu'il faut dans un clair. Ça dit faut dans un clair. Moutou mon côté. O ya tinda ki o doit retard. Moutou mon côté. O ya tinda ki yo, ça dit o s'aventurer na carrière na yo. Yo moko o s'aventurer na carrière na yo. Tant ba ninga bazoi mana français. Yo zoti na ba marque ouz, to ba finga rabatu, ba se karabanze pa ba français. Lelo oyo ba ba français wana e fouti bango. Quand on a une collaboration, il y a une émission premier soin pour nous faire carabatu, pour nous faire carabatu. Pour nous faire carabatu, pas faire carabatu, pas faire carabatu, on va dire que featuring. Les lois union sur les bazala rosa et bandeli, y a un fouti bango. Alors, moi étant que warrior, n'avons le bayango bien. Te permettre de oya koluka succès na mutu afali. Mutu na mutu asala succès na musala na ye. Grand frère Nabiso Ferrego avec tous les respects, ça la succès na musala na yo. Ça la banzembo ça la succès parce que stratégie on a to yebi yango yoluka ko coller fali. To permettre en autant et les kate et simbate. Cette école les kate et ko simba atamu qui était et les kate et simbate. Mutuna muta ça la succès na banzembo na ye. To permettre yote oya ko coller fali. O coller fali na likambunini. Makambu ya nani ya makambu ya francophonie. Vérité est claire. Biso nyonso to yebi yango ke artiste fait rigola. Azara na contrat na ye kaka pona represter les 4. Et quand na ye e ko utawa pipo a résilier contrat na ye pour aloka démissionner na mama francophonie tango aye ko apprendre que Fali Ipupa a ko prester na ouverture ba gaulois ya na biso fait rigola. Fali Ipupa aza adversaire na yote. Fali aza adversaire na yote. Fali aza adversaire na yote. Yo moko poye biango. Moni système wana o selo ya salaka. Yo luka ko coller Fali pona za makampo pona luka succès. Mon vieux, pas ya Fali te permettre ya ngote. Et les ka atamu qui était mutu na mutu sala succès na makambo na yo. So yo kutu pona ngai. Ça dit soke dépend de ka na ngai. Fali kutu. Faut boya pe robeta les 6 wana. Pour esa bêtise ya buzoba. C'est le coloca succès, le coloca visibilité, on a mis sur ma casse. Pourquoi? C'est-à-dire pourquoi coloca visibilité, coloca succès, on a mis sur ma casse. Nous avons mis la succès dans ma cambounaye. Tant que fallait aller au travail, à votre carrière, début de carrière, au sérieux, bah mais sous-soi, beaucoup de ça, ça dit beaucoup de ça qui va théâtre, beaucoup de gens ça va aventure. Alors, to boy na biso na fali. Bah warrior, to boy na biso. Mutuna muta ça la carrière na ye. Mutuna mutu sala succès na makambo na yo na banzembo na yo to boyi makambo ya ko coller Fali affrontement pe fula yo parce que bandero ba otala ngai awa fara bazo le bela fara ya faire na Fali mutu ko profiter na mo za faire rigoler ya Fali tiens parce que congolais tout was conscient o yebi position au Fali za na mo lelo na position au grand frère wana za na mo avec tous les respects na za na mo envers. Alors, fara wana, ceux qui fara Rosala, bénéficiaires et zanani, et ils ont fait rigola. Alors, Fali Ipupa, ko pesa mutu makamboute, ko fula na yo mutu mutu na mutu, asala succès, aluka succès na ndenge na ye. Parce que si c'est moi, il y a polémique, il y a rançon na JB, ça dit, il y a sali polémique, pour ozo bénéficier, ozo bénéficier. Nathan wa Fali awa, to bo na biso yango, to boyi yango.
to bona biso yango système yo kina ko lela oyo tant to ba ke fallait comme ça ma musique passi bo mona ngo ba vantir a bo comprendre fallait le ba yelo mo awa système ya forcing et ça ba artiste belé ba ça dit ba so forcer ça dit ba so forcer pendant ko forcer ba so forcer au moins pendant que oui ça dit mission pendant a so forcer pendant ko exister a so forcer alors to boy fali akokabo la gloire na yena mutute anyo kama ki ye moko pa koma oza lelo en Afrique aujourd'hui Fali ça dit s'il faut citer 3 meilleurs artistes africains aujourd'hui Fali fait partie na ba pays francophone nyo sur d'Afrique Fali c'est les meilleurs alors akokabo la succès na mutute to boyi biso ba warrior to boyi Fali akokabo la succès na yena mutu moko te sala makasi beta ba concert na ndenge na yo sala ba nzemo neza na succès. Ata ba diembe la ramutu mais franchement na évité quoi non na évité donc francophonie bo sali francophonie de ba céder na ba caprice ya artiste moko oyo azoluka na ça dit de abala na ça dit a tout à la kana Fali pour ça makambo non franchement faut yo ka Sonia dans le comportement ba gaulois na internet vous insultez tout le monde. Ça dit comportement ba gaulois na internet de ba gaulois do bo finga tout le monde bo finga ka tout le monde bo fingi Zakaria bo fingi Patrick Mouyaya bo sali tina mo konjamboka chantage que ceux qui voilà ceux qui bâti grand frère na biso fera betate c'est que bo voter été bo sali ko tout près ça dit ya ko boycotter de près ko tout parce que bo boycotter qui déjà de francophonie alors comportement ya boy to ke na ngo ti wapi mutu na muda sala fixer na banzembo na ye na makambo na ye to bona biso succès à forcing yo loka ko coller mutu comme ça parce que Fali ali kolo na nenga ta normal là c'est la vérité Fali ali kolo ya na biso Hervé ana C et car pene sali alors ba frontement fara bénéficiaire nango et ça na mutu na C to boyi comportement o ezala na ba famille que non papa a foutu les bino dans sa classe alors yo so négliger na yo classe yo on négligé dans classe baninga ba okene kotanga yo bona okotanga yo on négligé dans classe ale muninga mo réussir à ça dit à réussir na na vie as lui na yo singela zwa et comme yo non ngai baninga ngati na famille oh boy non likolo ya forcer makambo yo bomoni na ba conférence de presse kuluta lela yo kuna mama Denis Passi likolo ya nini ya ko forcing yo moni kuluta lela yo kuna mama Denis Passi. Alors ba warrior to bona biso makambo kabola succès na biso na mutu soko za na se sala effort beta musique na yo na ndenge na yo o mata biso to kabola succès na mutu moko te to ko benda be mutu te parce que oza c'est dit sixième on dit mutu moko donc oza na baisse allez ozo lingo se servir na ça dit na affrontement mo bela mutu va likolo ba cho beka po mata to boyango non mutu na mutu a mobiliser ba fanatique na ye na ndenge na ye ba soutenir ye pour na musalo azo sala ndenge ba warrior to soutenir Fali par rapport ya musalo azo sala par rapport à Oazali lelo. Merci beaucoup.